ba fille muso mona mwasi kitoko boy ayebi kolamba te mwana mwasi azo denda kitoko ayebi kolamba te mwana mwasi azo denda kitoko na ndako na bango ndako mobali na ye mbala koma ennemi toza na ba preuve incompréhension de nobaki totale mobali azo bata banda wapi akima otonini j'ai de preuves mobali akendaka ndako na 2h du matin avide musala ke komela akemeli era luka era ko na ndako boye abani kolela nzeni so la ya olela te na libanda liko songa ndako te parce que nanda ko so zongi makelele moi so sele makelele yo saliki boy donc mobali sana kimia te yo tembe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala ko zala muninga na yo te papi gen tout le bela vie makambo nyonso na maboko ya papi gen tout le bela vie papi gen émission kitoko oyo faut kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka moninga na yo te na kotikalaka mpe kozala moninga no te mpe tokosala mpe cope te yozafa kwa ngai naza artiste donc voilà ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie pe na kotikalaka jamais kozala moninga na yo donc tolobela nde vie papi gen toko Deyo Brondo nazalaka moninga na yo te pe na kotikala pe kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie gumu chuchu supu nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie Mystère Siatoli. Nazara moninga na yote. Papi Gen, tout le bel vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un 2 jours. Nazara moninga na yote. Nazara moninga na yote. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tout le bel vie. Papi Gen, tout le bel vie. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'homme pris d'envoi le mal de loin. Tolier Bango. Mbote Nabino, bande kobolanda biso na tolobela vie officielle. Vraiment. Et c'est mon anglaise à raton na mon arabino boye. Nabi ke boza belé bozolanda biso lelo. Encore une fois na yambi JC Lusata Mbemba les Aïrois. Na yelo tozo développé. Voilà. Washington merci na yo 4 fois prêtre honorable. Washington. Voilà, un grand merci encore. Na Pinocy Agostino Masosa papa social. Il paye Diego Cao de London. Nazomona Mbala Moko, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, mon solo l'argent. Voilà. Merci encore na Jérimbo na Canada. Le loto beta ma solo na Jean-Claude Lusata Mbemba. Président Dos Santos, ya maman Nabiso Angèle Diasuka. Et puis na Switzerland, on a 100 bino à la Marato. Je sais Lusata Mbote. Mbote na bino. Mbote na yo muto zotala na portable na yo. Merci na bato balinganga te. Na pesa mbote na tout d'abord na Shani Lusata Mbemba mono yangai ya liboso. Koko 3 fois ngena vandia. Na bosani te René. Comment mboko pesité René. Kaka wana na Lopatanga Lopatanga yaza na Versailles. Versailles nous a yem ta somba château. Mais siko kaka na Saint-Denis na courti wana kaka ozongi na Floréal lobimi ozongi sika bomoni Congo. Tango tala bomoni mukanda français. Bana bo mwana. Bon, vieux Gilles. Voilà, joyeux anniversaire. Nabijou Nzanza, oumela, plein de bonnes choses. Je sais le soir dans Yambio, n'a évité émission tout ça là, je crois que
namoni mo ba commentaire za kebele. Alors, yo moko au moni émission ndengeni. Merci à bato bana nangai. Merci sur na bato bazana matoi. Merci na bato mayele. Autant autres l'émission azako analyser. Et ça linga mawa parce que bato bazala ba ko ça ba commentaire même par téléphone. Bazo comprendre que makam na lobaki na oyo bango ba interpréter, c'est pas la même chose. Na lobaki kotanga ya ba mama ezo boma. C'est vrai na cosité. Na zana ba preuve ya osanate. Kotana ba preuve ya li. Oyo ba mama bazana mo boulou, incompréhension, tout ça. J'ai bien dit encore que maman nanga botaki ya na biso liboso ya Gilles azaki na 14 ans. Ce qui veut dire que à l'époque soko muta botami na famille, moi na moi c'est botami, ba on saye kolamba, ba on saye makambutu. Imagine que muta une classe akei libala na 14 à 15 ans. Et aux andénines, aza déjà na éducation asi ya bongama ayibi ko vana libala. Akolisi ba mibali minene ndeto vandia. Mais tant que c'est révolu, mon makama mikolo yo ici est commis à niveau mususu. Ngara bagite que forcément kaka moi sinon surtout à côté classe pour une éducation de base. Non, j'ai pas dit ça. Dans le que éducation il y a classe et ça très important. Mais éducation il y a solo et où tu as tout d'abord et na famille place au outil. Tu peux imaginer une fille de 14 ans. Papa zo salate, azam taleta, ba futa kaete. Moi aussi à 14 ans. Abandi ko sala o boyebi. Na 14 ans. Papa Nandako, grand frère, à 30 ans, Moussou 45 ans, Bazan Lopango. Moi na wana, a volé ça ba famille naïe. Est-ce que vous comprenez là? Naloba ki bongo, pourquoi? Parce que tozo mona makambu. Dans un pas preuve. Je ne suis pas là pour citer les noms. Il y a pas famille wana. Je ne suis pas là pour citer les noms. Il y a tozo le soba histoire. Non. Nous ne sommes pas des petits enfants. Vous me voyez devant vous, sur ton portable, même si vous l'ingate, dans une caméra, vérité. Et puis, nous sommes au papier oh vieux, c'est des règlements de compte. Je n'ai, dans un règlement de compte, n'a moutouté. Ndé nazo ya mutakanga na singate. Si j'ai besoin, sans aller comme moto, na olo kwa moto na ndenge mususu. Si faut na tribunal tokei. Na mboko yo, ndé na bagi mpomba zate. O ngaza danser, ngana beta kabatu. L'état azalaka. Nazana règlement de compte nazo lo ba makambo to so mona. O peut-être musu ba viva. Oyo tondi awo boyebite. Oyo na yoki oyo ba bing papi gen. Oyo sali awa, so to bon ko fanda ta 50 personnes par semaine. Mais comme j'allais voyager, papi gen na kanginga, abi yaka to so. Non, grand master, abi master yaka to solo makambo zali. Nazongi bango parce que il fallait aussi sali kamboyo. Na ba teki na finga kaka basi o batanga te. Bon mibalo batanga te. Wana pesi kaka rappel poto yena dossier musu ya mibalo batanga te. Na ba yibo lembanga tina li fobo. Si bon funda ngai na koloba. Na ba yi oyo bo fingi. Oh boy na boye. Eza nini? Yom to finga mko na papi na sa bloka kiyo. Soko bi bêtise ba bloquer au mona so trop bela vite. Ezo sunga yo na ndako na yo ndongo vandiwa. Dozo betela maboko lusata zairwa za danse. Numéro pa téléphone za wana meka obenga au lieu de obengi oloko figo koma wana bo. Ato ko ba bloquer yo. Ba ko bloquer na bango yo parce que talakaka. Et puis na yo mtoso ba ke oh ya so ya pa yebana. Na yebana pourquoi? Na ko yebisa yo ke yo mto ka nga bien te. Na bité ke foka ka classe kaka isala kaka pona moi ça dans classe isala kaka poka kitaka hein Congo lobela ngai. Oh papa non. Balobi ke moi éducation de base on de salaka ba fille musumo na moi sikitoko boy ayebi kolamba te moi sazo denda kitoko ayebi kolamba te moi sazo denda kitoko na ndako na bango ndako mobile na ye mbala koma ennemi to ça na pas preuve incompréhension de nobaki totale mobile zo bata banda wapi akima autonine j'ai de preuves Mobali akenaka ndako na 2h du matin a vidé musala ke komela akemeli era luka era reçoit ndako boye abani kolela ndeni so la ya olela te na libanda linko songa ndako te parce que nanda so azongi makelele moi so sele makelele yo sali boye donc mobali sana kimia te so masolo nezo ya na so bon pona ngai te ngana ça très bien ndo boningao na ça bien na seka accident mo ele kaki sobuki na ngoti no nde voiture nge panza na voiture bino so walingi na seka accident parce nga ba calcul bokoki ngate na okufa lelo te so bino bo sala bongo na yo bo miyebi j'ai pas dit à tout le monde attention bato bo basana tout le la vie to linga bino mingo bo sabona bo like bo partageaka
eza ngondonga ya masolo mais na sala accident naza na mbeto hôpital ki ko laksa bino ngona bimo bimba na yende ko peso conseil oyebake ndenge na lobaki wana na condamner ka ba mama te oye ka sani na lingi ba mama te tozo ba de vérité po yo nous autres langa o changer oki ko finga nga ndengo lingi be tango futela nga loyauté papi o futela nga sens te o so nga sens o me mangana so place in to lia o kuta na pe ko to kuta na nga na place nini peut-être avec un peu au ligne le pas n'épée à roubler qui ça au pété au besoin de comme ni ngolo na grands aérois après mon bout c'est moi au ça comme le banté ma solo zate na idée pour un peu ce conseil sans aller bongo c'est pas la peine au finga au spéculer au ya lingara bon na touché ka mibali na touché basi na pour na ibanate na ba proche na très très proche même azo banga yo Jean-Claude o sambu sabato buena boye yaya na sambu siote na bineli kambo yali na tata mbimba na zana mwana na ba koko 3 o ba 4 écoute nde on a vendia je suis un petit garçon kala te ba reter zo kota dona moi mkete gentleman si gentleman tana monte auto nani Washington tala moto pesa nga ya Suisse Bouton et Katani, faut tirer à or, non, Tindagi. Non, bon, ça, il faut que les Suisse. Oh, Washington, hein, grand pays. Au moins, Munich. Donc, Totika, Makamboyo, so comprendre, benga papi gen tournaï, albakinin. Moutabouta, moi aussi. Je respecte les femmes. C'est pas des comptes rendus, je vais insister un peu sur le compte rendu. Il y a un autre qui a dit éducation mingi uta de base ya baboti classe ya man impact militaire mais classe et contribuer à les sources dans l'université tout ça voilà on est aquí na legi moke mais toi na sujet mususu to bani lelo ya si pas pour episode voilà donc beau tenir biso rigueur te parce que mambo Jean-Claude Satazoloba so tali bien azako condamner une seule personne te toi so condamner kaka batu moko boye au moins si to mibali moto basi monte makambo Jean-Claude Satazoloba eza makambo yo ezo salama na bandako na biso lelo c'est vrai mais lelo libisoni lelo lobi troba pour na mama lelo to yé penza pour na pas ça poké pour tout se comprendre on a répété encore pour introduit mutabota ngaza mwasi. Je respecte les femmes, je respecte les mamans. Malgré ma kamnabino pour ça, je suis pas là pour ça. Couple Moroboye, histoire vraie, couple Moroboye. Mon bal la commune dans âge poussani, dans 60 banin. Est-ce que les Camerounais sont niveau ya classe, ton niveau à Cocola. Mon bal incompréhension totale na foyer na bango, na couple Nende na kolobate papigen incompréhension ya ko sanate zoua eleki et comme que tu na niveau kutu nde na zo mona papigen nde no kangi solo si ta so mo sekira na salle de bain jo le kana couleur contrôler so na zana kata ndako poza ndako na yo moko papa likambu nini papa so tala ngai likambu nini bana fait na moi c'est yo beaucoup na bana beaucoup mikolo mais pour na nika na 60 ans tout ça crise d'adolescence et bandit. Et ce combien d'adolescents incompréhension aux anangona et outil wapi babisio likambo wapi nani aebisio soit zobela na likamnano papa mon bali wana ya ko sakana te zuwa o ya ko sakana te moi ça kende boyango te azo boyango te moi ça so comprendre te moi ça lande émission a bengi ngai papa tama kam nazo mona bolobi likambo basi mais mi balipe oui mi balipe Bakarafi Baali, Babalado Bazali, Azu même temps en côté dans la classe T, Azu temps on a temps mingi za na cop, savoir vivre à Ebiangote, mi ba communauté to bongo, ya mi bali. À part tata na zo sala kizu wana na ki 60 ans. Azaki wo bosela mizu ale, moi te zo na nini. Parce que le coup de place mon Bazali boye, au CP ndeko na zero, na bitako le solongo déjà. Era okota ba Monica yo boye a vimboni. Ngal ko nazanga simple un peu simodani mbote moko vimbani na chemise de wana latex ya chiriki so chemise à 3 euros azomena wenze azo sala na fingi yote na fingi na yote na ipso kake omoni moto yebi dans mon bon sa vie na yo na ninga mabete n'esprit bien na bité nazana mbongo pa bien mtambo ngalia ate totika
place tout ozali kaka toni toza remarqué éducation papi na zoba euti na moto wana mwana bali wana classe ya malonga eza te ça va vivre eza te il faut ndimba mpe ozwi licence babeti yo pum okufi te papi gene kalash boyebi kalash batia yango boye barose yango okufi te biso baoyo napesi nanga yelo napesi Igor Balox Igor Kalemba Balox na reine yoka conseil zala mobali aussi masasi pou okufa te zala dessin animé maître dessin animé bref caractère on est mobali oyo à côté classe te likolo imagine un kuluna na moko boya zio moi si à respecter moi si te donc pour na ye moi ça za objet ok moi ça za objet te il faut respecter moi si na yo bazo ozo sala wana non moi ça comme mal à l'aise siko moi c'est qu'on a âge wana papi ngeno kende wapi avec mon bal nga yeyo mais est-ce que baté mbali ondeni na ndako na bino nem c'est nous que sala ka bongo te zo ngozo sala ya nini ok moi so likambo to manque ya éducation to manque ya classe to niveau moko boyezo zanga yo infériorité to voilà le kamnena lo basusu mibali mingi baza complexé yango bake fo moko pe totanga pe classe o bateko lo sata alaksa nini te poso mbala za complexé te oza mobali so moi c'est dans la bisika bien so moi c'est dans mbongo bien to moi c'est que na musala zongi tar et nous bateke synonyme que soit zongi tar que bauti so mar bauti ko quelque part que ça na rendez-vous na Benoît na Philippe. Non. Moi c'est un mosala. O sala ezo po na nini? Po sa na nini? On a confessé moi c'est na yote. Banda kala na bozaki na ye combien de mbula bofa na ye. Kaka siko la mkana ki nini? Na incompréhension, ka ba mama te ba mbali pe bazali. Hein? To fingi ba taxmente. To fingi ba kuluna te. To fingi ba oh to ba sens na bidon na ça. Ba kadafite. Mais tozo ba kambo ezali ya solo. Tika mona ba tafanda kimia. So yoki na likamunde ça va no ki moi sur na likambo na boy mais écoute na nini mbongo ko so famille lungi yo potala quant à moi si tenga bagi papa téléphone nga j'ai déjà dit ça téléphone ngai moi ça ko simba tenga pe simba yete so akeko lia na okanga yekaka biso ba oyo po moi so lia libaneza passe pour na zairwa okokanote omoni mais yo moi si mobali ozo banga moi c'est nga sala musala boye ngai na zai boer to ngai na sala musala boye to na za no beta koso to na beta ki vigile ya musala te ki vigile ya musala te on sala intérim na Renault na baleksa ba pare boye ba koleksa ba pièce na ba Renault na ya musala te ato moyibi ko te ya musala mais musala ya mabe hein donc ça y a une compréhension mibali eza mingi eza il y a une belle mais ali classe il y a une belle classe il y a pour de base na so mona moi ça zo ko la maman na saki dans ce bala mso boy pon amoni menga anikolela mama do bala basi ne basola trop na que ne pas mabi te menga oyo komi na bopikiliki tala boy mais mo bali so classe ya mo bulu maman na website yeke maman alors bane bongo te il faut mo raisonner papa tout ça pe na temps na te tiens ganga ça nya bena bo te ngaso mo ngata mso sali yake toilette zongo na moyen na sima baby sina ba non c'est pas comme ça il faut que ne boy ozongo na ngo surveiller ti mo na kopena bien isa ka boy to ozongo be mission c'est belé to gi masolo belé ya malamu te to lo bangwa mais le loté banso ba s'expliquer na bango bongo ay bo lo baté fa beta mibali yango ndio na simba te lola mosi ay simba te ota lola mosi kana poko wana kana kei na l'action bali wana na judo na sala kala les habienté et pas ndeko nanga ko simba te ba no pesa conseil kande ba bongsa mbila te po mbila yaka ko bebisa makamba batu po mo sobenga mtumbila na benga lo mbila ya ko mero na ko benga lo mbila po yo sikoyo batu bosi bakoli batu basi déjà bakoli bokoli faut bosser la rate dialogue ezatega makofi kobunda kofinga yana sens ta niveau mbali wana so zotala ngai papa oza gaya 0 pour ça il soit vrai papa so lingi luka ngai na nsima papi gen na pio conseil wa mobalité so ko continuer mobali moi j'entends PC pasteur
ndako na posomba na oteza nango ata HLM ya dit soko somba ki to pesa ba droit so bo somba ko 50-50 oui so bo divorcer 50-50 communauté de biens 50-50 Hollandi hein wa mobilité na makofi ndeko mo chanso zo kangai papi gen poser de solo yé so zo kangai pesa ye ultimatum ko beta boni bakufi na sibaki na sambeli ko la ko beta we peut-être que ben abeta te bona pona na sikisaka galerie je ne suis pas d'accord avec ça yo mobali ne veut bien na lobby yeba zana maîtrise la mobali non de lisusu biso zo bakanishi bakalash ne zo vivre mais pour na nini basesa no wana okomi ba 60 so leki 60 so nini tata mukolo bo ndeko za wana vraiment ozo finga moi devant bato ozo beta moi si silence solo laka ngaso na zana na lo bananda ko na komi na silence boy bato ni ko banga papa c'est que ça bato yo mbali munene boy ozo beta mwana bato oyite ba botayi na famille na tata na mama so lingi na osote bima na yo bata ko yeta so na ndapa location familiale hein eh papa ndemo sa so na ndapa location familiale peut-être au sala musala mo izangatina tazo salaire de 1100 euros tazo mo sta sala tan susu qui aide soignante na yetia commune infirmière a bena ba 2000 na ba 2500 ba 2000 et que na ba loko wana ba 2000 loko ni zo pimbo malonga te tant vous ta parler bona kisala ba ozela ka yokuna na ba facture za na mboko tant be créer motoka likamni tato likamuni na zo bana yo likamnini ongo lukanga lika kuna kaito sola c'est pas bien lika makobeta to site lobango e ba kufa na bango lika makobeta lika nini zuwa nini oyo zana na mwana bato est-ce que dialogue ko sera te na couple boso bona mo dialogue so dialogue ya bo bo zunze na bana pabiga mkona nzeto bukengo pak pour vivre longtemps o kufa ka pona bolingo pona muta 60 koko bongo taso ningo sa pesa o kono bana ke jumba kolinga yo koko muta 60 na za koko biso ba kokoti et karami de ko toucher ngo hein c'est quoi ça voilà bien Joanna Keba en tout cas bande ko bolanda biso je crois que devoir na biso toujours ça la mission eza pona to mekana ko la musa tout ça problème belé ba na biso awa belé ba bi ko lamba te ba na biso awa ya basi belé ba bi ko sokolaté moi si tina midi au moins na pas na bango kuti ala na divan donc moi na asakoli donc ce que biso ne photo meka ko la musa au moins maman zoba yeba ne olamba te do a mon normal ote yeba na fo ba ne ka mundele po non on a culture na biso ta na pata au kokate c'est la honte ba pata au kokate hein et ça honte moko mondial s'il vous plaît na ne bien donc en tout cas il faut bon comprendre que souci à émission les alliés pour sauver ba couple pe ba foyer pe ba famille mususu voilà tout comme nous sommes sur stratégie c'est tout ça le basuka dani pour tout ça ouais le basuka ndeka to ba ka ke botene biso regarder makamna ba ki on a ba na début ou comme conclusion na ba na début que na ba na ba maman ba mi ba lipe mususu éducation ko pola éducation bien te bazali pe ba so négliger ba lingi ba ki Mario ba mbonge mo na raté moi ça ça niveau makasi ko le cahier et puis moi si so wani ko mo nyale ngaza niveau ko saka nga te bona boy mo ba li ba kanda wane comme si so ndeni na auto ba 60 ans auto robio a koli me buzo ba ko beta moi si voilà donc tous tirer ba leçon na auto robi et puis na bosanité lopatanga ndenge zaka wana ka na Versailles wana ya somba château wana toke et pas ya Congo total ka na se wana ka tozongi boina tozongi na Florial tokati be pont Congo wana mukanda français banda tongo et puis toke kune pas ya ambongo président aimé ye wana bazali et puis vieux Gilles Maimatondo kitoko mingi Chani Lusata Bosco lui dit ça. Voilà, merci na bandeko bolandi biso, je crois que tokomi na suka pona lelo. En tout cas, ba papa na ba maman bolandi biso boy ba que tozo sala ngo pona to sunga bino. Merci beaucoup. Tolobe la vie. DJ Daddy forme fimbo na Suisse. DJ Tokyo na Londres. Papi Gento lobe la vie. Boyoka.
ke ba vacances batunaka bango boni mwana wana ayakaka te tonga etani mokanda moye baboti boyokalisi toaleo yo na poto ke la cité obeti libanga ozwi motete osomi bilamba owelisi mbango kokende ba vacances po basi balandaka yo po baloba tala parisien wana omoni ba succès nzoka na poto eza examen jour à programmation na Kisasa jour à programmation na Sefa na mokili baninga ngotolinga nae tozali ba passager toyokana tango stale ayaka na kineo aputanaka na koko na ngayo koko ngaliema nakoya na kine jurango ndako nanga eza nango banyole nanga eza nango kamwa esika ekotisaka mbongo ezanga te ezanga te ezanga te Boyoka Stafazina Kona Milan, Parlement debout. Doudou Massila, le parrain des Milan. Guy Leman à Milan. Zimondo, capitaine de Milano. Tentino de Milano. Seda Béton. Sakai Sakanero. Pas conseiller Zina Gonazirik. Botaï Bobo Condé. Kambaz. Victor Ndala. Mathieu Koudimala. Olivier Angombo. Philippe Makela Duzombo. nakokata sefa jour après nakolata na ngai ensemble kwiranta bien signé Rotko Machino oya serotie grifango Gianfranco Ferre grifango Gianmarco Venturi grifango Enrico Coverie grifango Marité François Gilbert grifango Tokyo Kumbangai grifango chemise à boulevard grifango oya Germain Papa Fiotier Jimé Westone oya la rousse Ivala Westone Atan Kale Atan Niere Atan Nele Karango Nakoya Nakine Tokodi Kansai na Jena. Chris Ampera de Switzerland. Roberto Nkala Mayas. Joline Seka na Paris. Aniki Bala de Bruxelles. Joël Lengi Jombi. Nakin. Zebris Zapata. Angèle Yasuka. Boavi d'Américo. Manuel Misiple Kanza. Sami Capella. Dolidos Capella. Banzele yango tura tura Lugwaku baninga tura tura Naba tete leli lele Naba suivi se leli lele Moule moule ngana leli o Se vose nyako so papa na janye Koko waya wapi sengore Kula mambo grand prete diora La famille serre mwana pali Guy Michaud mwana Genève Modoko Gianfranco Ferre mwana Paris Ari papa Ari Coco Ferre Petit Modero la Firenze Ceze Brose Gabe Amanie Sisi Selenge Petit a confiance Manager Kreta Balingi Alire Charlie Mboyo mwana Brisele Ize mwana Paris Atan Kale Atan Niere Atan Nele Karambo Nakoya na
Kasi, Rijana Chiwara, Amigo Cheni Tabwanda, Colonel Freddy, Louvoenadio, Pape Terkas Malas, Pape Vaticano, Maria Kitokwe, Jessica Double Porsche, et Mengiezi de Genève. Jusqu'au bout, Chiwa Bantou de Genève, Yaka Misito qui a mis son à Paris, André Menga, le frère de Ogi Menga, Mikili Siweblo, Simon Gosbamba, Jean-Claude Mabanzo Mwana Jena, Mere Akue Nzela Gimalila, Amazone Papa Wembae, Mere Mase Nzela Koko Wayae, Yo Emegie Dido Senga, Mere Malou et Mere Premiere, Yo Alede Lekia Delina.